Ce n'est que le début. Bayoko kangama nanga, je ferai éclater ma gloire. Ye atandi maboko alobi na pesa mikumba ya memelanga. Namonya venir nanga katia bilaka na Yesu. Basho kitundu boyebi. Pourquoi pas bobenga ki yaya na yete bo pesa imbongo na maboko? Tozali pe ko regretter pe ko interpeller conscience ya mona mboka la mère Mende. Papa Rangaye. Ndeko wana notable wana avanda na pendant 29 ans. Ce n'est que le début. Bayoko kangama nanga, je ferai éclater ma gloire. Ye atandi maboko alobi na pesa mikumba ya memelanga. Namonya venir nanga katia bilaka na Yesu. Séraphine Luka, je te l'ai dit, c'est la troisième chose qui m'a fait pleurer. Bandeko balandi émission Tolo Belamboka Congo la pesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino. Betika ete kimia nzombe tata ingela o mabota mabino. Bandeko balandi lelo tozali kolobela kaka dossier flou ya fait Albert Dieka. Pambate tozali kolandela yango penza malamu. Na bandeko ebisala bandeko ete océan soka zuli kamne na maboko atika kate. Esengeli to yeba mabe wana ezali ko utela wapi banane babomaki ye banane basala kiboye. Nde bomoni ete na uti kolobela bino ete ye asali bika mwalobi ce n'est que le début. Mbayoko kangama nanga, je ferai éclater ma gloire. Ye atandi maboko alobi na pesa mikumba ya memelanga. Namonya venir nanga katia bilaka na Yesu. Lipasa nanga ino. C'est la troisième chose qui m'a fait pleurer. Vraiment bandeko ezali participer dans la République démocratique du Congo. Pambate Mende a un problème sérieux dans makambo ya Albert Dieka. Pambate Albert Dieka asala na pendant 29 ans. Silence ya Mende ezali kosala biso pasi. Libota wana na kitako kele kotula ka mituna ti lelo bango bayeba tina liwa ndeko la bango te. Kasi bandeko balanzi. Tozana bino tosolola po boyoka makambo eza koleka lekolo Congo. Et pourquoi batu ya FCC ko bomana koina na ya lolenge oyo? Ezo sala biso pasi pe mawa. Ba okipa ya République démocratique du Congo. Pe moi mokie toza ko adresser sur la bande ko biso ba congolais ete na ebite tango bokendaka bongo ko sala na batu ya Kabila boyoka kandenge deni. Botela lelo ndenge boza ko kufa, botela lelo ndenge boza ko bomana baza ko kipe binote. Pourquoi bolingi ka bango surtout les Congolais? Boza la mawate ya baliwa ya bande ko la bilo baza ko fa ba trop jeune lokola fait Albert Dieka. Liwa les a flou. Bandeko balandi mona nazalaki nzoto makasi tata wana Albert Dieka notable la biso ya Katako na Sankuru. Papa azalaki nzoto malamu abima abelate. Tozala batu bayiki tozoto la bango makambo wala pozo sala passé mort d'homme photo landela yango. Na République démocratique du Congo plutôt assassinat na tolingité. Bandeko langa abima malamu na agenda na ye privé. Ndenge bilo bolobaka personnel. Ndenge ngapela moni mon ami privé et personnel. Chemebeya. Ah ba kokote ya. Toza mbotele. Vraiment ba kokaote. Bandeko balandi abima na carnet na wana akomaka makambo. Ndeko abandeko yoka bien te. Après méditaki, asantaki yango abimi atamboli inde omoni makamsuta ontolobaka okofanda ka bo sola balingo lobi na mo neti batu ba okananga na mo neti likamoko ndeko langa c'est la parole de Dieu. Il faut tout ce sola ngo ça veut dire éviter mikolo wala batu nyonso. Ndeko ayoki ba malaise après méditer quelque chose mais ayebaki ko appliquer bonzambe wala te pour comprendre que là ça na batu boyete. Il est sorti na agenda na ye na ndaku abimi malembe ti a comme un hôpital na tropique la limité batu hôpital wana na 7e rue na tropique bon na problème na biso parce que to ko lukabino agenda privé ya notable Albert Dieka ezali wapi bisika akoma makambo na ye tout parce qu'il était aussi écrivain abande ko koma ba rendez-vous makambo na ye nyonso akomi malamu na hôpital mais après Moutakufi. Akufi la tropique.
mais tous na mikanda ya cinquantenaire. Comment mutu akufi l'hôpital mususu bo falsifier ba dossier et bimi ya cinquantenaire? Comment mutu akufi l'hôpital na bino biloko la ebungi banani bayaki kozwa biloko la ye? Agenda na ye tozo senga la tropique l'hôpital wala. Toko saisir bilo parce que dossier ozo ke lekala okende ezala ba mort mususu batika rango bongote. Ya mama na biso kitoko etikali bongo po batu bango mo bayebi mais ya ye azalaki notable ya Katako. Azalaki mutu munene. Donc ekoyi koleka bongo te. Bankumu batelemi mabele ya Congo eboyi liwala ye ekende bongo ya mona mboka Albert Dieka. Kasi bandeko tozali koyoka pasi pe mawa pona nini ata ko motema mabe ezali ya bato kasi bomoni ete Olive alelaka bato ya théâtre mobile na ye pe Kabila apesaka pe mwa ba moyen na ye soki bato baye bakufi na opesaka misolo Kabila Kabange apesa 10 000 balles, 10 000 dollars bandeko balandi. Mais ekoya na maboko ya Omokala oya zale lope député ya Lodja. Leki ya la mère Mende. Ndeko langai 10 000 oyo Kabila pesa yango pona matanga ya Albert Dieka. Ezambongo la binote, ezambongo ya Congo, oyo, Hippolyte Kanambe alia, mais tango quand même amoni ke kufa moko eye, manigancé par bato la bino nyonso, ya FCC, parce que Mende azali mutu la bino, mais tango alobi quand même ke akende ko sunga libota wana, pourquoi bino bozwi mbongo wane koi na maboko na yo, famille na bango ezali, boyebi bien ke Albert Dieka ya na bango liboso, azana Canada, azali abe, Baono Sumba boyebi Basho Kitundu boyebi. Pourquoi pas bobenga ki yaya na yete bo pesa mbongo na maboko? Et puis là ça koyebi ça peut merci na pesa ki 10 000 Hippolyte Kanambe mais pourquoi Kabila okokai pe ko benga yaya na yo pesa mbongo na maboko parce que azo yango te. Ngala kuté na bana fait Albert Dieka. Na koti la libota la ye. Na kei kotala makamuso ezali toloba te. Ezali pasi pe mawa. Ezali pasi pe mawa pamba te. 10 000 wana ekende na maboko ya Mleki ya Mende o lelo azali pe honorable. Mais c'est l'honorable. Avec tous les respects otozali ko pesa yo vraiment yebisa biso 10 000 wana osalaki nango nini pe ezali wapi parce que famille na ezala posa atiki bana. Bana bazana ba classe. Bana il faut batanga. Bana bazana vie ya bien te. Pourquoi mbongo ya mowo soki ba pesi yo? Pour la nini kozo yango ko komisa te. Bandeko balandi ezali nini tozali pe ko regretter pe ko interpeller conscience ya mona mboka la mère Mende papa la ngai ndeko wana notable wana avanda na pendant 29 ans bosali na mosala alobeli yo abandi kolobela kayo mama jawa bokela lokone fam pekato assalamu alaikum ba ma bato ba wolio boni osundoli mwana mboka na kimia bongo yango biso tozali kosenga po bientôt ba numéro oyo intimidaki mwana mboka Albert Dieka to ali nango pe bato wana to kolandela bino bokomi siko to chabino maboko peu importe ko la dimension la bino être un député ce n'est pas dit obo makandengo lingi ce n'est pas dit au sala bato ba menace de mort parce que yo lati casquette à député et puis tous les députés qui sont là ba voter biloté na RDC ba voter biloté ba nommer bino alors boye ba ke to ko interpeller bino bozo ba nomination mingi ba voter binoté ba o ba votaki bango ba vandi toyebi mapona minenge lekila République démocratique du Congo mais tozolo bela likamo parce que ezali mort d'homme quelqu'un za na bana na ye bana lelo baza na passe tout le temps bala bazolela papa la biso akufi azalaki mutu ayebalaki il parlait tout le monde le connaissait mais lelo comment bokoyi ko boma mutu lolenge wala. Pourquoi haine ya bongo? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant d'assassinats dans la République démocratique du Congo? Boni yo moko mona Congo liko bomande ko na yo. Pona nini Mende tozali ko tuna yo papa. Oyebi Albert Dieka te asala na pendant 29 ans azala na bino servir bino. Mais boni boza ko futa na monnaie de singe. Pourquoi vous précipiter na liwa? Pourquoi? Kaka bino na bino bozali ko bomana. De même bosali vice-gouverneur ya ba Congo. Ah tozolo bela makamba liwa mais wana peza liwa yango la koti yango.
bandeko botuna kingai ezali passe pe ma komona quand FCC bazali kolia na kobomana bino bato bomemeli biso poison la République démocratique du Congo on connaissait pas ça toyeba ki po ba poisonner mutu ça veut dire ba ministre ba kuna bato ya minene mais poison et comme atena biso na boy kobomana bato bazali eloko to ka boy mutu la poison parce que poison e uti na bino ba Rwandais bo côté na République démocratique du Congo tuerie assassinat ya kozangisa bato mawa po bino ba mona Rwanda bozaka na mawa te bino bo pesa ngombe valeur bo bomaka bato tala bino na bino ko bomana bino bo komi ko kima boy ko komi na RDC mawa ya biso ba imboka Congo hospitalité la biso tala bolingi boboto la biso mboka tala makabo robert ko sala c'est so de Rwandais ko les sabilo ba congolais les kambo o ya Albert Dieka mort na ye interpellé conseil sabilo le so ba congolais boza la FCC bolongwa bato wala baza bato malamu te vous soutenez les étrangers o bazo boma biso bali bato malonga te bato malabo te bolongwa na kana bango bo sundola bango to bunda po le kona biso to benga la boki patala mona mobali atiki bana emela zo kamawa na so na mona ya suka kade ngana zo kamawa yo ça la mbongo lelo so honorable $10,000 yo la yalo mende bosa na mbongo te 10,000 ngo bochango wapi boko pesa bana te boka bango mawa comment bolé yango ça ebinote kabila pesi yango personnellement bilo bolé yango pola nina tabino moko comment boza mité ya mabebo comment mwana mobalo a servaki yo azate atambo ina yo longo bobomiye parce que ngana zolo ba tout ce que les gens disent tout bas bobomiye parce que ça qui maladie te bon empoisonner ce qui bo sali nini bobomiye parce que les les a flou jusqu'au preuve du contraire bande connaît bazo e baté mutabima ki et pas agenda na bobombi qu'est-ce que besoin agenda pourquoi pourquoi vous falsifier li wala pourquoi vous sali passe la libota wala pourquoi vous divisez les bota batu lelo baza ko bomana kindoki lokola toyeba yango la République démocratique du Congo et comme ils sont bandoki babima non ce ne sont pas les sorciers ce sont vous les gens de FCC moi kileye ba audio ezali oh bozo menacer comment voulez-vous muta soli na yonga to soli na yoyo kati au sali chantage na mutu wana nani atindaki yo mission wana nani atindaki yo mission lelo vandi la parlement. Ah Seigneur Jésus-Christ, pour l'année batamabe, il faut pas voir bokonzi batamalam bazo souffrir. Comment monde à l'envers boé? Bande kolanga libote Albert Dieka ezali na passe je vous l'ai dit. Ceux qui la sa koloba boé pour libote on ezali na passe ezali konyo ko trouble désordre quand il kola liwa ende kola bango wana. Tolobite ke yenda zalaki ya suka la libota mete moto nzamba telemisaki moto nzamba pesaki maloba moto nzamba pesaki e mwa bokonzi. Ya kusunga pe mwa baninga mususu me bokati baninga kaka bongo ndeko abimi atelemi ayoki mwa anomalia ke hôpital ndeko akiko kufa e bongo ya boye to lobate biloko aboye to lobate tozo banga siko nani Félix tozo banga kayo polokolo ko ti pe la association ngako bomaka bato ozo ko kamakambu te parce que biloko aboye to yo ko ti la bokonstituer congolais faut ko landela yango Chilombo il faut landela yango ndeko longola na mabala longola bilango longola ba voyage kiti sala mutu na yoko olingi nini bande kolanga tala FCC ezali mabe ngala zo ka passer na zo ba makambo po esa mordom Albert Dieka mais je regrette que Mayele nyo sur Albert Dieka zala kinango pour asservir nation na ye apesa ki repas Mende il a parlé que de Mende ça veut dire Albert Dieka ibaki Mende te. Et puis Mende soka zalaki mutu malamu il faut qu'il y ait libota wana kuta na bango sola bo pesa bango 10,000 wana bo pesa bana bana bazala pesa ba classe yango ekoti les gens souffrent il faut que ba université bilo bato botunenga nazo profiter kana occasion la koloba makama wana lo ba vice gouverneur mutasala gouverneur ya Congo central akoma nesika wala mais tala makambo mimi osali mwasi diabolo mwasi delila mwasi ndoki. J'ai des vidéos ici, la relaxé. Le place au bazar, mais ça, il a lobé peut-être à Tomso Barobalanga, parce que maintenant, on a loba. Bilo ka bongo photo le bakato, c'est que les gens disent tout bas qu'on dénonce les insanités. Et donc ça la biso passe parce que nous sommes des femmes. Bas c'est baza qu'on utilise biso la babilo comme abe. Mais c'est moi qui avais raison. Il y a kolobake ba biso ba poison la babele. Boke ba la basi di. Bilo pe mi bali. Boke ba kana basi. Linga mwasi ya malam, mwasi ya mabe azali, mwasi ya malam azali, mobala mabe azali, mwasi. Mais mwasi de Lila, il a trahi Samson. Mwasi à l'autre. Balobi
Balobi, c'est lui qui trouve une femme. Yozata msula moi sinon nandako. Pourquoi comment na moi c'est msolula ye? C'est ça aussi. Et ça la passe bande kolanga lazo kamawa. Naza komiyo kila mawa, naza kolela. Nalobi nzamba ngoto ko sambela ya boni mimi na cha video na yo ndenge nini yona mobali wana bokolu mama. Poezali wa bobomie père des enfants mais esengolanga ezali parce que bino ne so bokolongwa pe bokeneta ba prison si ba to labelo bako kanisa bino na lakisa yo mobali wala zola là tranquillement tu étais à l'aise na petit jeu de vidéo hein pourquoi tu as fait ça intérêt à niyo zo sambela la kimbangiste c'est par là que tozolo bamvuluzi azala ki ye moko bino ba kimbangiste hein herbo ba prier la blaze malamu te parce que moto za na kati ya liloba moi sozo tambola bonzambe okoy ko ndima ba service a bongo te il faut la delila ouais yeko trahir Samson hein gouverneur problème ni yo la vice na vice mtasali po za la wana hein nazaki na Congo central ba bengisa kinga po ba ko pesa nga ba donner ba lobi au CF que tu parles na solo ba ngo ah parce que za makambo ya liwa bobomi mona mobali wala bo rendre ridicule atelemi na liputa lokwa mutu bakati yengenga bosali ye mabe puis complot na bino wana Dieu vous a trahi parce que mimi yo lingola la mibali boni quand je dois parler comme ça les gens disent que hein, maman océan tout ça et PD non hein Jean-Baptiste ayaki poto tia les points sur le zi faut to loba to benga nyama na kombola ye Bible lobi soki ba testicule na yo eza écrasé okota la bokonza likolo te to loba yango na lingala po na to loba français za langue na biso te bande ko ngala bota mina lingala na leli na lingala eko pesa nga mawa pinzoli eko kitata ngo ko loba makamba fe Albert die kala ko ka pasi pona ko tambola bana ina ko ka libota na ko bona libota ndene kabwani me bato babomaki Albert die kabavandi bateau babomi Albert Dieka bavandi pe bateau basali vice gouverneur mabe bavandi je vous l'ai dit vice Hollande mtasali gouverneur azalawala il a pesé de tout son poids mais gouverneur aboye onkelaki ba utiliser moi c'est pourquoi moi seul boza la sadique moi je suis une femme je me bats pour mon pays naza mwasi nazo bunda pour la mboka la ngala telemi na lobi moi ça insensété nzamba pesi biso pouvoir de le début na création asalanga lolenge mona mobilité bande ko nanga ko salanga mawana ko kapinzo ligi mapendo wa bolingo bon rétablissement bakolonga ote wana toza mipepe pe ndenge ezokende boye biso toza balongi parce que tozo bunda pona elonga ezo sala pasi pe mawa ba famille a vice bazolela mais yo mimi mama ya bana olinga kaya zaka makangu na olingo lia mitumi bale ya en voulant trop gagner on risque de perdre tala sikoyo tala leloyo ezali mawa bande ko la kotaki dossier oyo pambate parce que nazali ko loba makambo ya Albert Dieka yango lokwa botuna kingala baika na associé yango mais to ko sala yango émission mobimba e ko sala biso vraiment passe makasi vraiment tozali ka koyoka mawa na makambo ezali koleka vraiment ngala za ko interpeller conscience ya bande ko nyoso basala kina Albert Dieka Nzambe a punir bino. Nous avons un Dieu qui est puissant. Tozo bondela Nzambe tant tozo que ba découvert to bozo ebate. Tozo ke nango malembe progressivement pour la kolukaka boye ba ete Nzamba zana bino. Mende sala quelque chose. Bengale kinayo. Azong sa 10 millions na Kabila pesa ki boye ba kete ke tokoka ko yeba ke Kabila avait donné 10 000 dollars. Boye ba ke to ko ebate. Fallait que tabo pesa bobomi mutu bolé suna mbongo la ye. C'est pas bien. Toza ko senga na bino ete Albert Dieka asalaki. On demande que nini boko ko sala pour la libota la ye mbongo na yeso ki boko pesa bobimisa bani na mais la mère Mende tozaka ko interpeller conscience na quelqu'un qui a travaillé pendant 29 ans auprès de toi il a parlé que de toi mon anno sacrifié au salé a bénéficié et l'autre côté bénéfice zaka lokola zaki notable au futaki tike ba expatrié ba kilolela ye ba kundaye na katako mais à part wana bane bazana posana olibota ne bazana posana fait quelque chose de bon sala eloko mo malamu silence le sala batu passe yango le monde toza ko interpeller yo et puis tozo linga nini bokangela biso batu nyoso wana pourquoi mutakufi boyebi ba source bato basali mabe pour la ni bato na bozo kanga bango te boza complice binope bozo kanga bango te pour la nini pourquoi bolinga botika suspense eloko ngo eleke koleka bongo te za makile ya mutu ya mona mboka et puis bino bankumu ba notable mais bakisi na bino ngo ya batetela bozo sala yango te comment pour les bozo boma bato wana te o basali notable mabe biso te bike batetela boza bato violent boza bato bakisi to banga kabino mais maintenant tozo mona notable chef coutumier akufi qu'est-ce que vous avez fait bosali nini pour ndeko la bino coutumier chef coutumier akei mimi na boko tia vidéo na wana
na vice-gouverneur parce que aux alliés, moi si le colanga, je ne peux pas trahir une femme. Nazo bunda pour la basse et basse valeur, il y a une partie de les femmes au poste de commande, que les femmes se prennent en charge. Tout bunda, c'est l'article 13 p 14. C'est quoi yo moi sur sali bongo. Mais na exposé parce que bilo exposé, qui na exposé à bilo mi balé. Na tia yango na senga la kabuya tia parce que ngala ko tia. Po yo po mo ndenge ni yo pozo sambwa. Bato pe bayaki pe po ba filmer au bazalaki. Tu crois que yo zo sala kumoko po na yo moko. Mais non. Dieu aussi t'a trahi. Alors, nazali ko senga la bato FCC. Bolongo la bango nyoso pe bokanga bango na prison. Eza ko longo la bango te akotika bango bongo te. Bolongo la bango ndenge bolobi, bolongo la bango pe bokanga bango nyoso la bakota prison. Po vice ay ba peke tangu ngai nazova na mutu. Nazana mwasi na ngala ko trishaka te. Bilo mibalo bolinga ko nyoko basi na bilo bandako. Yozo sambela na monoko nzambe na makambo ko sala ko concorder la nzambe te Kongo ko bonga ndeni tango na mutu amboka bato mabe bongo bazali tika nzambe ya lola vraiment à mon abino ezali passe pe ma bande ko langai soki bomoni makambo a fait Albert Diyeka ezali ka ko ba se ko ba pamba te libote ba ezali ko so passe pe to mo ba donner mususu ya mike ebele ezali vraiment mona mboka ngala ezali ko beta c'était que poison ba poisonna qui est mais c'est quoi le quoi to ezali ko landela na ko tangela bilo ba kombo no so na sina tangela bilo batana no so ba suspect. Pe la mère mende to zomona SSP parce que azolo baté pe mbongo batindeli moyi mbongo ya moyi balia kate mbongo ya moyi franchement balia kate bande ko langai 10000 wana kabila tindeke za ya bilote to zala posa lango po pesa bana ya bazo sengela lango vraiment bande ko mingi ya koloba po la fait Albert Diyeka to ko sola kala bilo melelo to yeko beta c'était boye ba ete ba découverte ezalika akoya mais to ko sola kala la bana na ye to ko luka lolenge ni akosala mais to senga na bilo bato Albert Diyeka sala kina bango Bosunga ban Albert Diyeka. Bosunga ban Albert Diyeka. Ba ono sumba. Ba show kitundu. Bino nyoso bo weli bokonzela bino. Mwana wana saeli bino, alobeli bino, lelo bo bomiye. Po akoma ki témoin jeune ko bimisa ka ba vérité ba secret ya la bino. Abandi ko dénoncer molimo na nkole kotikati na ye molimo na bokonzi o ya lata e kotikati na ye lobina bimisa. C'est comme ma belle bande à Bobomi, et bozo lukanga aussi de la presse. Entourage nanga c'est comme menacé. Moi nanga. Nzambe kaka secrétaire nanga. Maatro Kabuya. Baouta qui se écrasé na moto Erez Make asaye logote. Nzambe alo la romona bilonga la zo bunda cause juste. Makambo la zo beza lokutate boyebi yango. Ke bobomi Albert Diyeka boyebi yango. Que moi na ya muke na maele na ye boboya servi patrie na ye boboya za l'amour du prochain bo kati evi na katikati atiki bana na ye boke ko filmer moto avant sa mort libota na yebite yo kende ko sala nini okende ko sala nini yo député wana ya lomela okende ko sala nini okende ko yo na yeboyo kala kate bokende ko sala nini okende ko kanga ba photo o publier yo ya moto dan lengeni mais est-ce réseaux sociaux comme bongo Kila me plus 49 bokela le connaît femme pekato na epena ko sukisa bande ko langa ezali passe pe mawa basi bozali bato mabe basi ya malamu baza ko sala fierté ekolo hein lokola ba mama Séraphine Luka hein lokola ba petite sœur propre Masola Fournier lokola ba Soleil Anita Babe Fokuyo Moto lokola ba Adèle la humble servante maman Mokonzi lokola ba maman Julie qui est ba maman Vava ba maman Julie ba maman Béatrice ba maman nanga ya kitoko la France vous êtes belé vous la fierté petite sœur propre Masola Fournier boza lokola ba mimite ba Delila baso bazo boma mibali na bango baso bazo pusana ka pembeni ya bato po ba détruire bango baso na tolingi bango te la Congo yango tozo yebisa bino boya bisiko séance ali po alaver bino moto émission na bino ya éveil à conscience ya éveil patriotique yango yo ezali po la kosunga bino kokomisa yo moto kozala mwasi ya lote te kozala Eva te kozala Delila te bande ko balandi vraiment to telema kaka pour la kotel sabilo makambo eleka kina liwa ya mwana mboka fait Albert Diyeka pe la kota ki mwa moke po ezali pe kaka kufa ko bomba moto ya vice gouverneur na gouverneur ya Congo central na Delila la bango mimi pour la kina Congo central la kina pe ko zo makambo na maboko ba video ezali mais na boy ko tia yango parce que azali moi si ezape crédible te merci mingi penza neno kingila jindeta lotaki tumba papa eno ke tozala posa na penza musale ezali ko bloquer mais pambate sans yo za cervelle centrale quoi bokula ka losako ngamwe ngamo bokulaka tozala posa na opeza sala biso signe tozala posa na yo vraiment na pesi merci na bino nyoso bolinga ka océan de la presse merci penza
na ma copine hein Nadine na Toronto vraiment nzambe apambola bino nyonso obochaki vraiment liboko la bino na panier pona ko sunga mon océan de la presse bino po botikeli vraiment nazaka ko zela bino ke osaelanga quoi parce que naza vraiment na posa el sungi la bino naza la posa la sungi la bino merci na Kabuya l'homme puissant avec la cinéma caméra l'imbattable l'incontournable on ne change pas l'équipe qui gagne moto za moto te me Kabuya nde moto pamba te yaza l'homme puissant soko za na posa ya pouvoir mama jawa ya puissance potele malokolo l'océan de la presse yakate ponga la zaka pembela Kabuya ndazo pesa nguya merci mingi vraiment hein na bato bazo sala ka makasi kaka Kabuya monter asala boye donc Kabuya comme bunda partout quoi yango to lobi kaka yende puissant pour yende nzambe merci na l'homme du président soda makasi océan du Congo et privé océan de la presse Sibore Mbotele, merci Nayo Action Kovo, l'homme qui a inventé les poches. Merci Nayo Penza, Manitoba répond toujours, Manitoba répond toujours. Ah, chemin, Béa, que Dieu vous bénisse. Merci na Pape Joy, directeur recherche stratégique, bon rétablissement Nayo Pape Joy, Makoko Kayotepe, merci na Sango Mokonzi Pareil, Bemiso Banga, merci na Bilo Nyonso, Obosala ki pembeli nzinga polo kolanda miso to lobela mboka Congo, biso na Bilo to kutana, Queen, Paporamento Angola, no bondi à botar de bono itena heure émission comme la Bino la reine Queen, Namo Kiteno Florence Batondo Mido, vraiment que Dieu vous bénisse. La mère Mende, Bopesa 10 000. Sinon, tu n'as pas de sangolandé au Sakalate. Bopesa 10 000. Bye.